time. It's a dilemma. Africa, America, Europa, Asia. Avenue big. It's a landama. Africa, America, Europa, Asia. Avenue big. Yeah. Ndikuna gana zako episode. Ndikuna gana. Salon de coiffure de notre soeur Place à enfants d'amis Bisso Malé qui n'a eu un. A refant Sabiso. A Kolama même Biloko. Tolobi Aser. Et Biloko Ndeni le Kimungo. Abi Abolo Mwelanga Boebalek. Oiba Maite. Nalinga Bino. Donc Asera Bessa qui n'a niveau la Bisso Matoyo. Y'a moutou mounene n'enga fanti bato lelo na lobby na l'hôpital à 51. S'il vous plaît. Toreza Elise lelo. Asa artiste monene tovandi biso baleki na ye ya Solange aseka kaka tomone etaka makanda s'il vous plaît omoni lelo tina zoloba boye nasali tuna matakaka pona témoigner nzamba yamba ye asa yana biso nzamba yamba ye comme yem ta pesa quand même ta retiré aso molimo ne pe malakimia mais na lobi susu boye biso baleki na ye tokobosa na ye jamais parce que toyebi na monde artistique atiki un trou ya munene na bité artiste so va contredire nga lobi toyaki na 51 batu baleli ye ebele kandi lolenga biso leki nanga boye bate
Vraiment, je vous remercie beaucoup. Qu'est son âme repose en paix. Merci beaucoup. Mais Solange accueilli, moi il y a qui Solange salité, les cambotés. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir, Maman Esther. Bonsoir, Papa Rabi. Prenez place. Waouh. On va adorer avec Maman Esther ainsi que le groupe Gassef. Bonne santé, maman. Waouh, waouh, waouh. Et monsieur Zobandakaka, on compte ici déjà
na bozindo ya adoration. Amen. Mama Esther Yembe azanani. Mama Esther Yembe azali ekelam o Yesu Masia Nazareth asali. Mama Esther Yembe azali femme mariée. Moi c'est papa Anderson Kupula. Mama Esther Yembe azali mwana o abota mina libota ya 7 personnes. Azali deuxième de la famille. Mama Esther Yembe azo prié dans le centre évangélique de l'enfant en Christ. Son père spirituel s'appelle l'évangéliste Jean-Paul Mayata. C'est ça. Mama Esther Yembe azali adoratrice. Azali adoratrice de Jésus-Christ de Nazareth. Ça j'aime. Mama Esther Yembe azali adoratrice ya Jésus-Christ de Nazareth. Toko betali solo na Mama Esther Yembe ya adoration lelo parce que lelo toko adorer. Vous qui nous suivez à travers le monde, je sais qu'aujourd'hui vous beaucoup vivre adoration. C'est quoi l'adoration? Pourquoi l'adoration? Adoration et zanini. Lelo boko découvrir yango. Et je sais que vous l'andabso ebele à travers émission lelo mabote ebele ko kangolama. À travers émission lelo bato bazaki ko kangama ba ko fungwama. Parce que to kolobela impact ya adoration na vie ya un chrétien. Tozana Mama Esther Yembe, yebsepso na mpona yo. Adoration ezalaka nini? Merci Papa Rabbi. Pour l'anga adoration ezali attitude o ezaki moto poussa na kanango liboso ya Yesu Masia Nazareth. Ko s'apprêter de tout ton cœur. Ko bosana adoration ça veut dire que oublier na mi bosani nani onga nazali. Parce que to mona ka mingi na ta adoration ezana batu misusu mona ba responsable mais a mi bosani identité na ye. À se priver na maramususu ma sepeli ke nzambe ayamba adoration c'est que mi bosani komi bosana et puis komi à s'effacer c'est ça on s'effacer pour na kokota na bozindo komona nani nzamba zali ko contempler bolamu ya Yesu Masia Nazareth. Yango to kikolobela pour na adoration. Ça c'est très bien. Lorsque tu dois adorer, position ni nyokoza nango pour bien adorer. Position ya malamu o mwana na nzambe ya solo okikoza na mpona ko adorer eza kufukama kolala to kofanda. Tango to adoraka toza ko adorer Yesu Masia Nazareth yenda zali le créateur. Faut que biso to disparaître pour que ya apparaître. C'est que faut zala ya kolala. Soko moni kolala te zala ya kufukama parce que ko vanda kite bongaka pona ye moko le grand vainqueur de Golgotha qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc faut to fukama ou bien to lali. Yes. Pour yeme azolo comme to s'effacer ye azwa isikana. Wow. Quand on moni na Bible mwana ya mokie o ezake banda mokile banda jusqu'à présent on ezake ba memele wolo. Malas n'a pas la tezaka Yesu Masia Nazareth. Ba marche balobaki nous avons vu l'étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Bayaki bayeko ko adorer Yesu Masia Nazareth na ba bien na bango et loko liboso art liboso basala ki bafukamaki liboso ya bébé. Il était encore un bébé ba comprenaki comment adorer baye bafukami na sama kola Yesu Masia. On adore ba adoraka nzambe. O ki ko adorer moto musuté ka Yesu Masia. Pendant qu'il était bébé, il était déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Marche ba adorer. Depuis ya mama na yazalaka déjà nzambe. Parce que zemi na yazalaki conçu ndenge bana misusu nde tozobota mate. Ayaki na nzela molimo mosantu er déjà botamika na ki bo bébé na wana. Déjà ba comprendre ki bayaki déjà ko adorer. Au sentir azana libumu mais azana possibilité ya ko se communiquer. Azo pe sa vie et pas Jean-Baptiste aningi se libumu Elisabeth parce que azalaki nzambe abongi na ko gumba mena. Dès que ça qui mona muke ba marche ba comprendre ki ba yaki ko gumba mela le ba marche ba ye ba gumba melier mais ba porter ba don ba ina bango ba suki pamba te. C'est-à-dire on adore pas seulement avec le belle parole, pas seulement ko gumbama mais ba dorakape na ba bien otozana. Bien otozana ngo la nyonso tozana ngo parce que Bible lobi tout ce qui respire lui l'Éternel. Et ngi ko la sa te kaka ke ba to mona ba soso ba kumisa nzambe. Baza bibwele. Mesdames, messieurs, chers internautes, vous êtes Maman Pembele, Maman Pembele, Maman Pembele, yo na mpanzi na ngai, toza awa, Maman Pembele, bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci. Ouais, sangwa liwa ya mindondo zo tonde. Sangwa ya liwa ya mindondo na eba kite.
kaka nauti kolamuka mpona mibongisa na melakisi noki mwana ngai tango azo naviguer na pareil alobi liboso abi oh mama abi mama elomba kufinga bi yo elomba kufi na alobi na yo kebe abelaki nini to mukolo nini okaki sango malaki yoyo kangai tangu sikoyo avandi obonga na bino elomba kufi azo continuer ko naviguer après ko balanga bi oh mama mindondo akufi kabi mindondo akufi mwana keba abi oh mama bongo ngai kasi Caleb muta a publier yango te tanga lobi kaka kombo ya Caleb na eko ndima pona ebike Caleb akoko loba likambo lokuta te na ndimi na confirmer yango pe esika na bengi ndeko nanga Boka Marie Paul noka mbala moka agangi Pauline mes condoléances ngabi oh ezaka kaya solo ne ko confirmer on a bi bon naza koya après na ko yoka lisusu chef nangai makala tango abenginga uza wapi ngabi te chef nazoya abi webisango to anango ngabi ya nini oya mindondo ngabi ya olobi na retard na sina zwi sango yango abi sava yaka tokutana nde yango wana na yebaki ko mata tokutani lecture nino sali na liwa ya mindondo lecture nino sali na liwa ya mindondo comme on a mis artiste quelque part ça dérange comme mingi ba okufa pauvre mingi ba papa nakoloba boye pona mindondo pona liwa ya mindondo biso bartiste oyo tosala kombo tosala sango tolali pe bela bambula. Merci beaucoup. Baebi biso penza te ezali na ndambo baebi ndambo mususu baebi bango te yango wana nakoloba boye penza ngai mama pembele nasali tango malamu awa na mboka na biso nasali ça va passer nasali tupeja tuleja nasali Bapie sebele na okoka kukolo bate bakolo pango mutation singulier aye Bokilo contre Bokilo père Rondima chaque dimanche dimanche mingi na RTNC wana OCAT André alaki mingi sans aïe moi j'entrais papa yo moko miyokeli nakoki kutata koloba te yo moko miyokeli à part oya tangi te eza lisusu ebele penza et puis ba surprise mususu ezali lelo oyo soki tobimisi yango ae boko ganga mais ezana na nzungu yango na lobi boye lelo oyo mama na bino yaya na bino leki na bino koko na bino ndeko na bino moninga na bino yeyo 40e année na RTNC na musala ya théâtre pe na RTNC na suki kaka na théâtre te naza na misala mususu pe nasalaka kuna nasuki kaka na théâtre te bolobi nini pongonga yango oyo ezali te ke soki nalali lokola mwana nge mindondo alali boloba o boya kopesa nga ba honneur na tina ba honneur wana te bosalela nga ndenge bosalelaki kulutu na nga lutumba nalia na nga namela na nga nasepela na ngai na bana na oui tango naza na bomoi boye nasepela na bana na ngai na bakoko na ngai po esala ngai malamu batitre costume wana nalobi batitre costume te costume eya après soki nasi na kufi soki eye nango nga deja nasi na milelaki nasi na mizwelaki po eza pete te toa pe mingi te lelo oyo bakolobake oyo bakokisi 40 ans na théâtre toa mingi te eloko nalaki nango ya koloba na bino yango wana. Merci beaucoup mama Pembele. Totiki misala na biso pendant plus ou moins
3 semaines pour nous bongisa toujours matanga ya ndeko na biso Mindondo tolingi ki peto la kisake artistes et comédiens tozali organisé yangwana tozako yebisa bino que ndeko na biso Mindondo oyo atiki biso azalaki ko s'occuper na ba matanga lokola boye to ba fête yende azalaki au four et au moulin pour nous diriger protocole oyo bozalaki ko admirer na ba fête na biso pe na ba matanga na biso. Malheureusement Nzambe a décidé autrement. Bien qu'il s'en biso passe mingi mais le goal est à volonté ya Nzambe tondimi yango mais boyeba que fille oyo Mindondo atiki na monde na biso muto ko remplacer yango azalité na côté artistique azalaki artiste comédienne pe danseuse na ballet national na groupe Salongo très remarqué. Donc c'est encore un vide. On est là avec le plus grand zoba de la RDC, de l'Afrique entière. Il y a monde. Le plus grand zoba du monde entier. Parce que nous sommes partout, nous sommes déjà Mokili Mobimba. Donc on a commis à Mokili Mobimba. Nous sommes sur Congo, nous sommes sur Afrique, nous avons dépassé déjà la frontière, donc il y a Mokili Mobimba. Exceptionnel. Matanga Solange Mindondo et l'équipe de... Et l'équipe bien parce que déjà Batoubaye, Belé, Tolelaye et puis dans quelques minutes, Tokende Kokundaye. Et quand on est l'équipe Mabé pour artistes et comédiens, on a commis Chango Cop. Chango Cop, mais yo qui sont solo teke batu msuba utu wazo senga bambongo, balelelelele bala batu bakena ndenge na bango, koto ekiri ya ba modero. Na ndenge na bango koto pe ba vie masumu balie ko bono so balie. Neti mi koto ba modero balie koto ba masumu pe balie. Donc wana za mu yibi des atos bengo détournement. La politique va bien voilà. Mais si on a un cité va bien on est. Na ndenge so ba bengo ki moyibi. Pour détournement ça la français na lingala sikoyo. Donc ki moyibi donc esali mabe parce que moto sera koufi photos à la quand même tous à la même na souci wana na bolingo wana yako lela yango monaka batebele bazalaka nada voilà maman vraiment on voyage tenga na bio yo affaire pas lobi la butu l'artiste akutani na fanatique na ye vraiment ngala za fanatique na ye parce que oyebi la batu tout ba jouer ba rôle ba PD batu tout ba jouer ba jara ba rôle na bango wana bon Mike to contacter pendant les sous déployer à comment na ko fana mingi na poto na bato batikala aya l'équipe bango tout ah mystique vous comprenez parti c'est pas na bon ba là kana fanatique na ye Blaise Mabanza bo retour na ngulu les vrais zoba c'est bien malheureusement jamais non c'est bien talaka webi Moutazara chaque jour na avion boy a on dit mais c'est bien pendant ba yeba ko kunda na 19h à voyager so abi déjà okende mais pour na Mindondo au revoir non pour na maman na biso tozo sekara parce qu'on est artiste et surtout incarner ba rôle nyonso to incarner rôle au seka toza na réalité mawa donc on est ensemble. Merci beaucoup Nada. Vous aussi ça ba miyibi ouais parce que moni dans muta kufi boy toza na souci wana ya ko na loba pe moi français na ko loba na détournement yo loba no nebo loba na ki moyibi c'est ça qui moyibi ba modero voilà bango nyonso bato bazaki na ngambo na bato bazali na ngambo kotoyo ba lelelelele Chaka Kongo azate Chaka Kongo azana été toi qui Chaka Kongo pamba mais na makambo ya azana été siko ki moyibe molani wapi ya mona bato musuba batala ba et ce comédien kufi bazaka na bolingo wala intérêt atolo bato tika makambo oh papa totika makambo tolo ba makambo ya Mindondo ngazanga na lemba vous comprenez la lemba pe no mona ke ngai shu Mindondo sango sengo ya bema Mindondo e yaki ngazaka na 6h yo kutanga wala nazaki na 6h momona bena batu misusu bena oyebike akoza la motema wana ya bolia mawala te momona 6h yepa ye azonga ndaku takomolala même wala pour batia baloba ba yo to pesi yo responsabilité soit aux à la charger ya makambo boye pour aller ce peut ba pesi pété à détourner ce qui peut ba pesi pété
Yemoka na ndenge na eta mso mona ke luka mwa makala yeli bande kwa famille wana flatter ayi déjà ya olia koleka omona ke luka chassa secret ayi bata famille wana famille ba mona benaki ah comédie azala bolingo atana assister biso tanga moibi Dotika makamota matanga comme on rabi polémique. Ben voilà, on est là avec Tendresse, ça fait très mal. On est en train de pleurer, il y a Solange Mindondo, qui nous a laissé. Et là, on est avec Tendresse, la sirène, Chibinga, Mwana, Muluba. Partout, équipe par la place, tout les la Mindondo. On n'a pas de plâtre dans le bouc. Maman, comme elle est en avance. Comme elle est en bâtiment plâtre. Boukani, il y a solo. Il m'a monnaie. L'imsan dans ma tanga, les esprits de mort par hasard, nos artistes. Les esprits de mort, il y a quelqu'un qui a moto. Mambo de cette justice, quand on a aussi le bango tout, donc voilà. On a mis un témoignage nous en en tout cas, il y a un avant na mingité, navana yaya te na témoignage te mais là mo ba bien ça que yaya jour à matin ya vient biso te avant munderi tout temps na fikine tu na papa océan générosité na aya qui vers biso pour aipso la biso que après so carte ya des gens ana pour ba me la kosunga ka papa océan donc carte wana des gens pesaka biso poto kende wana do bonne souvenir générosité ya yaya de sali pe bien yango mo ngape na awa et puis na el kolela ya et puis na ye bato balobio bande ko na nga théâtre batako kanela nga ba betanga na tiko to ba ko bazan lobi bo no luka mo betanga nga ye o tunga bona matanga ba tes mambo ko kapte bato ka bato internet ba lobaki habiter lo rezate bon mo ke balinga nga babi na zara mal nécessaire bota mona liboma kisengi bango to bazabana donc c'est normal nécessaire. Ah. Bafingi Didier Masuki j'insulte. Bafingi Apoka Nakoti. Bafingi Frida Spartakis de la presse Déborah. On a internet bingaye. Donc on a matanga naza. Est-ce que van a lemba basayowa? Estamos lo veo soki puedo salir.
Amina boy. Ah ouais, Kakebeti. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Asie, et sur l'Andaman. Afrique,